Bon, mbote na biso bandeko, mbote na bino. Bomoni titre na ngai kolia na Tshilombo eza kolia na ndoki. Tshilombo aza ndoki. Tshilombo aza ndoki. Nakanisi ba message nyonso bozo komelanga nazozwa yango. Olobi me Google ndenge ni mikolo yo komi enjoy tangu nyonso ete. Bolimbisanga ete. Nga sakana mingi na ete. Na ete nde na sakana mingi. Na hiver na kuma na ngai mutu moko bongo bongo. Mais na été pardon, omoni été passé na kende ba vacances na bana ba piscine ba plage ko ba restaurant. C'est comme ça nga été nyonso na sakana. Bon lobi na zaki na fête c'est normal, fête ya mona na nga azui bac na ye. 4e de la famille azui bac na ye. Accueilli université nenge ba yana ba kenda ba ya Joël ba Ordi ba Blondi. C'est tout à fait normal ozobota bana bazotanga bazana éducation malamu bazokende ba université et ça la ka elengi na papa ke bana bazala ba kuluna bana bazala ba Tshilombo bana bazala suki ba Tshimanga bana bazala ba Christian Tshisekedi ni classe ni eloko akoti na mafia et puis akomi ko sakana na mbongo ko somba ba Lamborghini te biso bana il faut ba vivre na mérite. Yango monito mona yeke bana na biso il faut ba kende telo lobi ba ko kosa ba diplôme lokuta te o nga kuna tanga na Anvers o nga kuna tanga na Minsk na Belarusie o nga kuna tanga na Kuala Lumpur o nga do ba mboka moko batu bazana difficulté ya kokende te. Biso il est grand temps bana na biso batanga katozana na bomo yibatanga bakoma batu kuna na zate ezala kaka moi eloko moka mukena kosola entre parenthèses kolia na Tshilombo eza kolia na ndoki ba yebisaka Moïse Katumbi ke ba vi oyo bino bomenaka eza na bato oyo ba salaka bino lokwa ba modèle. Tshilombo depuis longtemps vie Moïse Katumbi nana yebi yango te. Moïse Katumbi mbala liboso akutana na Tshilombo ezalaki tango baza kosala ba préparatif ya rassemblement na Bruxelles et Katebe Katoto a envoyé Moïse Katumbi pour qu'il ne négocie participation ya Tshisekedi wa Mulumba na kati ya milulu wana. C'est par là Moïse Katumbi a eu l'opportunité de rencontrer Tshisekedi. Et Tshilombo a eu la chance de voir Moïse Katumbi de près. Moïse Katumbi a tiré la bango paquet. Moïse Katumbi a tiré la bango paquet. Bomonaka siège wana IDPS ezana limité. Boye baka nani abimisa mbongo po basomba esika wana espace wana. Boye baka te. Muta bimisa mbongo po basomba espace wana ya limité, c'est Paul Kagame. Mushere bo mutaya na mbongo wana via Congo Brazzaville. Donc limité wana boyoka ko ba yoka son o ba gili. Bafana na ndako ya Paul Kagame. Donc c'est-à-dire de faire Tshisekedi un président au Congo ezalaki plan moko na goloba plan B. Parce que ba Rwandais ba na besoin que un président azala congolais. Ba lingaki après Kabila, après Kanambe le Rwandais, ba tia Rwandais moko. Mais makambo ya iko beba tango Kabila le père abengana ki ba Rwandais, ba officier militaire rwandais na Congo na ba Rwandais mosusu. Moni yango bakomaki na doute baloyi bon voilà. To megaliso eloko yote to tiakaka moto bazokanisa mwana bango Kanambe. Orgazane mwana biso. Et
Kabila tanga zui pouvoir Congolais za nyama Congolais za nyama mbendre ta on atala ba bosha ba mende ba minaku baza ko tambola pe au mona bosha 63 ans azobota 63 ans Boshab azobota na jeune fille à 25 ans. Bon, supposons que 63 ans. Moi, on a c'est 18 ans. Boshab a 81 ans. Akoma déjà Koko, azasuna makasi ya go sunga mwana kende université te. Ngai kudu na age na zana ngona robota lisuute. Ngana robota te. Mais Boshab azako bota. Minaku azako bota. Kabila baloba ke bazabe minant professeur. Batangisaka na ba université. Mais Kabila loba ke atikala ko mona 15 Congolais te. Oya mayele ya makasi pe ya bwania. Bakoyi ko sala na yelo ngo po batombola Congo. Alobi na sali nyonso pona Congo. Na bomi ba Congolais, na yibi ba Congolais. Na sali nkona ba Congolais mais na tikali ko transformer l'homme congolais te. L'homme congolais reste toujours un nyama. Kabila ebimana muno kwa kania ya Kabila. Na Lubumbashi alobio bazolobo o eyomego salama. O eyomego salama. Tremblement de terre ego salama na Congo. Ah, il n'y aura rien. Il n'y aura rien na ebi Congolais, Congolais mbendre Kabila alubango na muno gonaye. Alors, pendant qu'on kokisa maloba ya Kabila, et ça simple, est-ce que Kabila kosaka, toi lobaka ya solo, kotala kaka Chilombo. Oibe zana batu na Congo wana, babela AVC, pona souci, avant de pena boazo tala bi, oh Chilombo, mwana Tshisekedi wa mulumba, no yete, loba ba changer biso Chilombo. Oyo pena Chilombo. Oyo batu bavanda kavena boye tala ba déclaration Chilombo bande ko sa na Belgique tango ba limoger tata na ye na qualité ya premier ministre alobi ke oyo Mobutu azosala ezali dictature tokoki ko accepter yango te biso tozali acquis au changement ye Chilombo bande ko loba bongo depuis Bruxelles ayi okota na combat or que qui ne sait quoi vrai qui ne sait quoi pour se positionner. Or que, na coulisse, ba Rwandais déjà ba bande ko étudier ye, ba kengeli pe na mupanze wa bia azape na mwana na biso. Azana mwana na biso. Ngai na igo ebisa batunga na lobi, Nyakero aboteli Chilombo mwana te. Bana ono mona ka ba jeune fille wana mine. Eza bana Nyakero auti na bango na Bruxelles na mobali mosusu. Eza bana biologique ya Chilombo te. Zizel azaki na bana ne mibale. Zizel Mpela était une mère de 2 enfants. Mwana moko abote na ndeko na biso moko bo azalaki mwana footballeur ya Léopard Kala. Mwana muso abote na jeune moko bo etoyebi. Metanga ye libala abote li Chilombo bana mibale. O biso nyo to monaka. Tango baza ko refoule ye na Kinshasa azalaki na zemi. Na zemi. Oyebi ke lolenge oyo kasongo atindaki ba policier basala ye sasa basenzi. Orke na kati ya mutuka wana ezalaki na babikandala mata boye la police ezwaka nango atretia ba mituka nango bien te. Tango babwaki mama mwana pe a tourner linzanza ezogisi mwana na se ya libumu. Mwana na tango bake na ye na Belgique bakomi baye ko mona ke mwana salaki hémorragie interne mwana muke mwana Chilombo mwana ye ko so ba infection basali ye des opérations mwana Chilombo so boyebi lisolo tenga naza ko rencontrer bino soki boza au courant ya makambo elekaki na Giselle na aéroport naza ko rencontrer bino histoire.
certains députés belges baye kotala Gisèle na ndako bapousse ye bazweli ye na bavocat apporter Tshilombo plainte, apporter Tshilombo plainte. Tshilombo après 2 semaines ake Bruxelles ba mama nyonso ya mindele bazako wolola ye aketala mwana ngana tala kibiloko wana nyonso eleka na Congo na famille na ye moko mwano ya ye moko aboti nzete ya mobesu asali yango boye bongo bino peuple congolais nzete akokauka nzete alipela yo ekauka epelaka moto mbango aosala bino nini akosala bino nini oyo Tshilombo asala na mwana na ye ezolobela bino eloko te son propre fils biologique makila na ye Gisèle Mpela babala ye na misolo mbongo mama Marthe aza nanu vivante Tshisekedi wa Mulumba bakenda babala Gisèle Mpela mais akamati atomboli Gisèle Mpela bwaka ye na mutuka batindiki ye na avion babengani ye na mboka na ye mboka bankoko na ye Gisèle Mpela aza 100% mongo 100% mongo ite bene moto Maria moi moto mekese puria Gisèle Mpela azali 100% mongo de père et de mère ye Tshilombo mama Marthe katikati neza na ngola te mais a refoulé mutu na mboka na ye moko mboka bakoko umbuka a refoulé mwasi na ye mama bana na bana na ye donc nzete ya mobesu ko tala ndenge bapelisi yango moto bongo bino peuple Tshilombo akosala bino nini kolia na Tshilombo eza kolia na ndoki ndeko na nga Tshilombo azali ndoki apumbwaka na butu me bino bozolala nzambe botuna chauffeur oyo chauffeur moko azalaka na Congo mwana Kingasani chauffeur wana bazobenge Zidane wana soka nyati accélérateur na yebisi yo motema ifo bimayo azokumba bisi ya leta suka nango chauffeur wana akotia bisi mobima na maya njili na batu sasa basenzi bayoka ngo sasa ba client bazotinda ye tokoma noki sasa basenzi ya tena siabia na sasa Tshilombo aza ndoki apumbwaka na butu c'est pas un homme ordinaire lokola yo nanga oyebeza na bakongole mosusu babanekolo babi tovanda nano Tshilombo akobalukela Kabila batebele ngai bisi bango oyebelo babengi pacte omoni mwasi na mobali soyo bamelani makila eza lowa batimune libulu bamikundi bango mibale esika moko mokolo liwekoya okati na biso mibale ekamata moko te ekamata biso mibale libulu moko simetiere moko nzamba akamata milimo na biso akumbe pa na ye akumbe ekende ayi do bosali pacte ya diabolo mabe nyonso mobala oyo banokosala mwasi oza sanse ya kondima mpo bomelana makila mabe nyonso mwasi oyo banokosala mobali oza sanse ya kondima mpo bomelana nkeni Tshilombo azali ndoki ndeko na ngai oyo asala na mwasi na ye Gisèle Mpela na bana na ye oyo bazalaki nzete kutu ya mobesu bongo bino peuple congolais boza nzete akokauka nkoni aosala bino nini omoni Moïse Katumbi azalaki na mwa mitingi ne na Congo central akende mpe na boye la police ekangi ye na nzela alobi okokota na Congo central te Congo central eza ya Tshilombo okokota te okitoma tokokota te
Moïse Benabi, ah, Félix Kambuta osala biloko. Yo Moïse Katumbo ebagi Chilombo te. Oyebagi Chilombo te. Nazo ma livre moko ya sika, pourquoi j'ai choisi Chilombo. Nazo ma livre wana. Bon ma bomba mi boko yoka na kati kuna. Tala. Omoni Chilombo. Aza 4 fois plus dire que Kabila. Il faut une balle dans sa tête pour attirer pouvoir. Même à pour passer deuxième mandat, à Roswabino sous 3e mandat, 4e mandat. Aye wana te pona ko sepeli Sabino. Aye wana te pona ko laksabino minu na ye. Aye wana po laksabino kazala makila ya MPR, makila ya Mobutu. Makila oyo tatana ya melaka elongo na Mobutu. Yenda iko koksabilaka. Ova no pe boso boule o bato belé basaki na ngoka Chilombo kalata ko balukela Kabila atindi kutu ba jeune ba no zo formation na Israël donc to ba jeune wana ba koya ba ko kota nginga kati o Chilombo kuta longoli ba armée mezaki na ndeko osaka lokola chrétien ba chrétien congolais azo fuka mama bolongo na si azo sambela nzamba changer vie ndeko kufa changement na komona ngote ozana ndoto baye bazwa balata sultani ya nkolo te baye bazwa basenga na nzambe te la vie appartient au courageux mais oyo Chilombo azosala eza sur la vie appartient au courageux te aolakisa bino kindoki ya butu kinkakasa bokomona makambo na bino congolais bokomona soki bo se rebelle na yete pena bo se mindoki te na Kinshasa bo bande ko ba kuluna te kuluna eza dû à nini souffrance manque de travail société eza ouverte te rien ne va dans la jeunesse rien sauf rien ba ndie ba komi ko ya ko somba bino mabele na Gombe ba ndie na ba libanais bazo tonga bandako te bazo pesa ba na nationalité congolaise le peuple mona ongo bilaza sous gouverneur te bomwe na gouverneur moko boy déjà ba komo préparer petio yo petio ya libanais wana Ahmed soki Ahmed nani Ahmed Bakayoko soki Bashir soki nani ba komo préparer déjà remplacer Ngobila na Katanga kuna bomona yi gouverneur ya libanais te bongo ba manisa zaki nani Belgique c'était un belge mais à cause sabino qui a botamine Équateur maman naye azali mongo mais bamanisa c'est un blanc avec les yeux bleus bon mon na noté bandego tellement boza naïf bozo croire na buzoba après avoir ko croire pendant 60 ans na Bible na Coran le loba ni ko croire sur na maloba ya ba politicien ya lokuta qui souffre zabinote bogasi ya Chilombo Taninga bazo binaga o danso nani kokota kidaku yena mwasi naye bazo sekabino oy Moïse Katumbi bena ba katelier Congo central boy côté Ipen babi rien au côté na Congo central ide alors pena muta osala bloka boy zaka Félix Moïse Katumbi leli aningisi mutu Moïse Katumbi osana balare t'es un milliardaire bengi saba mercenaire kocha ba ona Kinshasa bo sali masolo na bino bo bare Félix bo kamati pouvoir bo luki mutu moko bo pesier bino bo créer opposition na bino bo banisiko ko diriger mboka na ndenge longo bani ba boye ba ki pouvoir à Félix Chilombo ezaka na Kigali na Washington mutu oyo aza ko superviser ngo azana kingakati yoga si Chilombo benani ngaza wana ko sala bino bolam ozole béton tamboka ba mbendre mboka ba sans esprit yo to anoko kutoke ba chiko seli ba mamwe beloke université ozo benga mbendre lokola Chilombo béton yende kutako bengo béton mais yo ya wana bigo bino tellement mabe et comment na malamu pas c'est comment na normal ya omoni bo comprendre makambo te
pasi souffrance comment na ngwelo mo normal na bamboka na ba Congo buta souffrir mais azogaga beta beton na kufi ba mbendre so e Congo ezaki Nigeria na minute onde si bozo ba solution kala parce que ndenge za wana il faut bo créer pour ba groupe armé nyonso ya na Congo eza ba Congolais te sont des Rwandais, des Ougandais, des Burundais mais bo créer groupe armé na bino moko ba Congolais ata ba Kinois na Kinshasa bo mona ba négociation ya solo ndenge ko banda bo mona sikoyo démocratie ya solo ko banda o ya liberté ya moto pour soko tie totie bufandi wana betan boso kufa nza bakinwa ndenge bakomi ozo mona ba ofera osala ba plein na ba stade ba héritier eza lieu de refuge omoni penda yaya leo na lugata moi 500 francs penda na ndoko tata concert héritier obundano teki ba blogo yaki na ndako oyoko ta concert obini tango zonga na ndako makambo e baneko peso sushi e baniko zongela yo Chilombo azandoki na lobi na yo ozo zela wana bakongo balobaka oyo emoni mbwa ekufeli na motema po alobaka te mamona mbwa makufili kuntima oyo emoni mbwa ata mbwa moni o mutayiba ina lopango wana ya bienvenue est-ce que mbwa ko oyebisa bino kombo mutu ayiba ki ata mona ki aoganga ka oyo moni mbwa ekufeli na motema parce que azala monoko te ya koloba alors là il faut voir grand comme je dis, il faut voir grand. Il faut se faire laisser aller, n'a pas bêtise, ouais, qui dit pas. Mais tu rêves trop, mais je te dis, tu rêves trop. Réveillez-vous. Réveillez-vous, bolali pongi mingi. Vandi pena boye. Eux batu pena bafanda biyaya. Est-ce que Chilombo wana oyo pena zalaka Chilombo mona Tshisekedi? Ye wana ngai bomoni namte moto akosalo mabeka ko oliaka na ye moto akosalo mabeka ko ofanda kana enda ko moko bonima yeke dictature Chilombo ko tela bino ye mutabane ko ganga ki au changement Kabila il faut tozongise na Rwanda disait son père lelo Kabila zongi wapi akoti kutu na Kinshasa bopesi mabele abateke na bayaka na kingakati bayaka bakomi ko bomana na bateke bayebi teke mutazo betisa bango mitu ye wana na mabele na bango na kingakati. À vous de voir. Wa mota volcan. Moto ya volcan. O Chilombo zo tindike la bino. Boko zika bino nyonso. Vous aurez même pas la chance ya okima. Le seul moyen c'est il faut que mateye, que plaquer par terre, que botole pouvoir en azana on a maboko. Sogete. Aonyo la bino ta mula indeko. Élection par tricher na ye ba failu ba ngba tele mabo ya tete ba ngona ba boloko ba américain bazo soutenir ye voilà sala bango bongo sala bango bongo et bino ki di ba béton t'as la concert à faire 98% qui ba jeune à moins de 20 ans ba jeune wana nyonso wana basaka lokwa ba bololé ba kuluna basangi tina baza utilité na société mais ça fait peur hein. Si ça fait peur. Ça fait peur. Bon, journée malambo, on a peu mananga.